Et voilà, fidèle internaute, un réel plaisir de nous retrouver encore aujourd'hui à travers ce grand magazine qu'une UX et à travers notre site EHP Media. EHP Media, c'est ça. On écrit ça comme ça. EHP Media. EHP Media. C'est-à-dire Edo Amani Production. C'est ça. J'espère que je réussis. Voilà, fidèle internaute, un réel plaisir de nous retrouver encore aujourd'hui à travers ce grand magazine qu'une UX et à travers notre site EHP Media. Et voilà, fidèle internaute, l'intérêt que vous accordez à cette émission nous oblige à répondre à vos attentes tant feu se peut. Et à la présentation de ce grand magazine, c'est toujours moi, votre humble serviteur, Marche avec Mehdi autrement dit Dizamatch. Et aujourd'hui, je n'étais pas seul, j'étais avec la Benjamine de la presse. Benjamin, comment? Merci, bonjour, bon week-end à toi. Merci à vous tous qui nous suivent de la maison, dans vos bureaux, dans vos églises, dans vos voitures. C'est vraiment un réel plaisir pour nous de vous présenter cet reportage de l'obstacle de l'artiste musicienne cellulaire de Gwenge BCBG de Jubem Piana Papa Chéri qui nous a quittés depuis la semaine dernière et aujourd'hui c'est son dernier funérail et c'est aujourd'hui qui a zui de mer nae ya sika o ba okene kotika e na mboka nécropole bisika oyo akovanda pona libela donc lokola EHP eza wana kaka pona ko sepelisa binyo to kai kotika ngo eleka boyete yango vraiment équipe délégation nyonso ya EHP Media to kiti sur place pona vraiment ko zwa élément artiste baza ebele na bandike bokolanda moko na moko ko leka na micro na biso akoloba ba sentiment na ya koloba ba émotion na ye akoloba pe ba regret na ye parce que baza ebele otokoloba na place na bango te Ngayo Abino Manela et si la Benjamin de la presse congolaise n'a pas moment les 5 ans côté le Malibosa confrère Nangato Pemena confrère Nangayi donc et ça la moi bien plus c'est 10 quoi papa vraiment ya bana ouais 10 matchs toujours 10 matchs tokolobe la belé bokomona o nyonso tokomona kati to senga to solo naye oya ko permettre biso to solo linaye oyo pe akoboya c'est dans les gambas au salati c'est ça biso to rapport au sala musala to sali musala oyo vraiment au monde qui a se sentir libre na micro na biso baza bango non ça va les bienvenus pour biso to pona rater to zato ba ya baba ya bana awa neza musala donc so lingi polémique OK côté mususu biso ane to zo beta musala to zo solo lande au cellulaire à sala na ko tika au cellulaire atiki biso pasi wana o bande ko na biso baza parce que na minute yo plus du ezana muntu oyo ezana pasi te ko leka moi ça cellulaire bana ya cellulaire pe libote ya cellulaire biso nyonso to za to lobake to za na pasi to za na ba pasi mo ya bongo mais bango vraiment baza bato baza na pasi ko leka biso donc to tika ba polémique abuzo ba to tika soki ndenge nini soki to ndenge nini non to consoler famille oh ba perdre parce que bibelo bina biso et to lela na ba e baza ko lela donc yango wana biso na EHP lokola bonzambe za mwa mingi to landela toujours maloba bible yango mon que to ko kabola mawa na bandeko oh bazo vraiment mes condoléances à la famille biologique de l'artiste qui nous vient nous quitter artiste cellulaire na moi sinae na bana na na libota na mes condoléances à la famille musicale BCBG papa chéri ba mignon boza ebele bino nyonso mes condoléances na bino mes condoléances na artiste congolais nyonso o bo perdre moko parmi ba talents na bino archevêque Malobe. Merci beaucoup ngana on souhaite mes condoléances toujours nous présenter mes condoléances na ngai toujours na BCBG Mobimba je vois leader Amoufoude leader Pembe leader Esprit papa chéri bina dama na PC mes condoléances parce que soki bomoni nyonso oyo ce grâce à papa chéri à côté sur le boko na poche à bimisi pakenae à salir de ponce en tout cas il faut ça n'amter à monene. Il a vraiment eu le temps d'organiser vraiment l'organisation et ça bien malgré tout y sécurité tout le monde à ba place donc et ça vraiment bien coup de chapeau na artiste Jubem Piana papa chéri pour na mosala malamu oya sali kozongisa artiste na mboka wa tata Nzambe olikolo. Merci beaucoup merci vraiment tozo kota na kati atona libanda 109 tozo kota na kati to vivre oignon ce les kakuna nazasure équipe Bumba contredire ngate onesu nazoloba balobi avant to banda toujours nazo remercier toujours GK Kabala la principauté GK Kabala ya na Londres GK Kabala la principauté veut dire que kolio no tinda ise yaki maintenant na zuite na roso yango GK Kabala la principauté na tikala na yo bato États-Unis bazalaka zalaka bakima na mona bango soutien na tikala na yo GK Kabala la principauté kokonda na ngai oyo et soit binoté maintenant oyaka munene c'est parti en image go merci. Voilà fidèle internaute tout ça toujours na obsèque qui a animateur na biso munene ya mboka au cellulaire ya BCBG otika biso à chaque fois toujours tout ça
bon interview bazolo baba opesa ba vie na bango tozana mettre awa au Paris na bige na minute so tant que je peux me dire mokili mobimba to na bana Paris to kotika tege bana Paris ba leka boy na persifo moi lola kezala papa boni met. Bonjour Nico. Kimia tous ba otala yo à travers le monde à travers HP Media na ebiti ba monde na ba yebi bon ba yebi to sunga bango. Oh ba yebi na se présenter na nga Jeff le Kadi na Paris. Na ki ba séjour na kande zalaka na kutana matanga papa wemba na kutana susi ya cellulaire. Ndé de baraka non famille eza muto yo non mut non mais faut pas présenter cellulaire va présenter un BCBG c'est la famille. Donc voilà quoi. Et tant que moi à Paris, moi à Poto, oui plus, tant que quand c'est ma solo, c'est que l'andela moi ma musique. N'habitez, souvenir au garde pour na cellulaire. Ce qui est le auto bétil solo cellulaire aux après à rolo moi na cellulaire. Ni aurait été na pour na cellulaire. Abini sabi surtout hein. Abini sabi muto abini pour na cellulaire te en tout cas à Kosi. Abini sabi en tout cas tant Kalucha kendaki batraki na mususu wana Jantamisi en tout cas babini sabi na batu. Aya pe Paris tondo ko zana ye en tout cas c'était bon quoi. C'était bon. Il y a rien à dire. Lelo tu remarqué dans le monde de la musique lelo tu remarqué ba conflit comme au Kennedy jusqu'à la dernière demeure ya batu tozo mona comme moi ba tendance moro boy o artiste a kufeza na kwa mo bo artiste mo ba yeti et bien batu moro boy tellement ba linga ko kesa wana ba royati na ebité conseil ni yo pesa tant que yo pe mo na poto o nini ro ebisa ba one so ba olanda aussi bon conseil minga na pesa eza qui non na yebe ki ba musicien baza na association na bango ba passe ba kutaka passe ba kutanaka passe ba sala ba réunion mais ezata ke le so muto perdre mutu eza ke mutu ngana ko yate pona nazaki mutu kingani tete ata yo papa le so kufi même de yebante na ya matanga na on ezaka passe so de tiki mutu donc ngapona ngai ba musicien faut faire effort pona moni ba leader ba zebe na mboka mais na moni ka quelques leaders. Franchement, ça fait mal. Vous trouvez qui non? Très bien. Hein? Très bien. Paysage bien. Badinso bien. Beau gosse, franchement, merci quoi. Merci beaucoup. Moi, des 3 personnes. Ouais, bye bye. Ok, bah ouais, awa. Mingi, non pas ça rambote na petit nanga vara, kushba, snack, mettre ma gouche champion du Congo. Bibene Mobimba na Paris Nani Umba Léo Mabouba namoni mama sanga tout ça autant à Combo ba ba ebinga ba mbote mingi Alain Kalonji le boga de Paris babio kini pamba nga possibilité ça. Merci beaucoup vraiment, merci d'interview là yo. OK, merci beaucoup. Merci. Vraiment mes condoléances le plus appréciées parce que tu es là, moi Nayanda Kouya BCBG, sango oyo vraiment et frappé bino et si mi monde musical mobimba tebi que osa touché kobungi sande konayo pour partager un bon moment ensemble. Tu te yoka impression ya mignon par rapport ya liwa ya cellulaire. Ouais, ça les passe trop donc passe ya passe pour Kabwana ils aura passe alors disparition et ça la raso passe que les gars au Kabwana. Donc tu n'as pas net vraiment n'a pas et ça n'a bien swing et toucher ma casse. Mignon après mayamba qui lui a cellulaire ndengeni parce que comme on soit zolo ba position koufeli na Brazza, koufeli na Kinshasa, koufeli na il était maltraité, pardon, négligé ba qui était na ba soin ya maladie. Mignon Abraham azwa qui s'envoie ndengeni ya lui a disparu. Il est malade. Jour moko 3e jour à Koufi. Alors Azayen a Brazza à Awa, à Koufeli Awa. Donc voilà. Tant ba benga ngai ngazai pembeni kaya mama monga mona yi na moni tinde ba ko tsena morgende na nzima ke sela asa suste. Sala nga na ebitene na yoka jour.
Donc selon organisation, selon matanga, ndenge omoni organisation ezali liwa ya cellulaire epesi mignon nini parce que yo posa artiste lobi pe ko komela yo ndenge komeli cellulaire pour mo liwa l'air ya kato yebaka te na liwa ya la disparition ya cellulaire mignon était nini nini esengi na lebe epesi na mignon ayeba à travers population à travers public o balandaka bango. Mingi ya koloba eza te cellulaire aza ndeko na ngai tolingana ye mingi nazozanga kuna maloba koloba donc nalingi ka organisation déjà bato bamoni ndenge elei kitoko bato bamoni na sepe bato baleli cellulaire bato balandi biso merci mingi mais tozali et puis ebangisa ye ngai nabia non il faut to bangaka nzambe et puis bolingo faut ezala surtout ça na bino ba musiciens il faut vraiment ko banga nzambe fidèles téléspectateurs comprenez que nous sommes avec Mignon Abraham de BCBG. Il est vraiment choqué parce que c'est son frère bah comme déjà famille pour ba partager ba temps ensemble to rejoindre Mignon vraiment mingité merci pour la disposition. Vraiment de vous remercier. Merci.